Eza awa na Mubambiro na bakilometele ntuku mibale na motoba. Mopanzi na mboka Goma epai Babundi bandimaki kobima na masanga ya basimba minduki batiama na kozelaka bozongisami na bango na bosivili. Mibu mingi mileki uta bazelaka. Kasi balobi bazali na mpasi. Bazangi nyoso. Ndaku epai bavandi eza ya kobeba. Baza na maite eloko ya kolia te. Yango nde minyokoli Moko na mobundi ya kala alobi azolekela. To yoka kasi lenge hakiza. To utazamba to yana manduki kopesa sango na gouvernement pona koluka kimia na Congo. Depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopangela biso nini. Bapasi tozomona na Mubambiro elekisi. Elekipe ndeti na ozoyoka ba mususu ba petit babandi kotomboka po tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele ba civile bazokende centre d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na Mubambiro na kati na biso pe awa na Mubambiro eza na ba mususu o bakenda babima première convoi lelo bazongi bakomi basoda biso babiloko na nyonso tozomona ngo tokanisi on dirait gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozalakawa. Bobatela mimabe ya Babundi yango botindi ete banyokola batu bavandi nzinga. Molobeli Moko ya société civile aebisi biso ete Babundi yango bazobotola biloko ya batu. Azosenga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu. Tolanda mokambi ya société civile ya Kamuronza Leopold Mwisha. Omona landenge bazo prendre en charge bango bien te ezo sala bazo s'attaquer na population bazo iba bazo kokende koluka ba culture ya population na bazamba bazo koiba na bandaku bamsusu bazo arracher même ba téléphone na butu omoni ezo pesa pena relation malamu entre population na barandio na te na yango de tobande osenga population na gouvernement eya ba de localiser bango. Na sanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Congo, Félix Tshisekedi, akomaki na ka yango pona kotala ye moko likambo yango. Ayebisaki bango ete akobongisa situation na bango, kasi kino lelo oyo bazozela elaka yango ekokisama. Zanem Nety Zaidi, kouta Mubambiro, pona VOA Afrique.